makambo minene bwenga na ibango te banda kala ndenge nini na poko pena na la na rebi papa Simon Kimbangu soki ya solo yo za nzambe na lingi kaka butu ya lelo elekate soki butu ya lelo eleki seko za nzambe te oyo kaka te pona biki nzamba zalaka omniprésent ayokaka mais soko za penza nzambe yaka ko lakisanga ke yo penza za nzambe ekenga ina ndimela yo abi papa eloko kokamwa na lali na sutuka na kata butu boye clair na miso na zotala na moni papa Simon Kimbangu ngani akoti na chambre na ngai abi c'était étonnant na benga kuti papa Simon alata kaliputa mais na moni mutakotenga na chambre papa Simon Kimbangu ngani oh abi siko mama lile ezalaki akezwa couverture azipinga penza bien tina kingo tango azipinga esili abaluki atalinga asikisinga anabaluki na ye abime papa netika na mira koti na bi na sutuki boyebi ce n'est pas possible na lobaki pona ndibaka za nzambe lelo elekate na mona ye et voilà na moni ye abinanga papa na ebité nana kolongola souffle wana na kati nanga. Donc voilà, je dirais maman Tiffany une fois de plus, bravo à vous, on ne prêche pas dans le désert, on fait un travail. Merci. Avant to banda nalingi na mona neti bato ba kanisa ke to savage to sa émission na ok ne peut pas l'accès ba photo mutu nyonso fo bino bo lingate kele nazaraye lo ya makambo mais bato obino bolanda ka bakenda kuna na ok so ba photo na bango nyonso mutu na mutu akenda kuna signature otika makambo sala ngala nzo na oya nango na ok nkam beta ozana montre bongisa ozana mwa nini oza kindokitika yo kasi que so bongisa pena kindokitika to peso kombo tata gira moko derrière la caméra 5 Yves Bolo Fao Bongama lelo yo talanga 4 Papa Doudou Douda aza déjà au Bongama 3 yo kombo tata isa mabete ya mabete to ba ono du Père et du Fils et du Saint-Esprit yangwana soto chona kombo tata lingale bima be de Bongama 1 0 okombo tata pe ya mwana pe ya molimo mosanto bazondi mame pourquoi na zinga na yo ata Ivoirien zate Nigérien zate kaka ba Congo yo kaka mba kombo mutu mbasi kisomika kimpese donc to mona ta mutu moteke Amadundu ba Nigeria baza ba kombo ba Jojo to mona bango te ka ba mpese ba kiakala ba public donc armée ya kala ezalaki bon tozana ba service ba Croix Rouge et tout ça mais esengeli biso lingomba tozala na service na biso moko ya sécurité. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait chair pour nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ, c'est là aussi qui aiment le Nazareth, pourquoi pas la princesse de l'éternel maman Tiffany Mokwa. Partout dans vos maisons, nous vous aimons beaucoup. Nous sommes déjà sur ce plateau avec notre invité spécial de ce temps. Donc, invité au Azako, invité Batouba, à la invité Nakatina
invitation Oyo. C'est chaud, ça chauffe, ça chauffe. Avec Papa Joseph, le pasteur Joseph, autrefois pasteur des églises dites réveillées, actuellement pasteur de l'église Kimbangista. Il est sur ces plateaux, mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ses cantiques, glorifiant le Seigneur des Seigneurs, Losako Mokondi. Et on se retrouve tout juste après. J'ai dédié ces cantiques d'ailleurs à celui qui est sur ces plateaux aussi. Il s'appelle Papa Doudou, donc Douda, Papa Crispin. Avec lui, de Tozo Sala, Mabongis pour que Papa Joseph, Azana Plateau, Oyo, Nakimiana Soto. Alain Kiakala derrière la caméra, Jiramokwa. Papa Guy Labala avec toute la famille depuis l'Afrique du Sud, ma fille chérie. Lauriane Labala, que le Seigneur vous bénisse. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Mouba Mungu iko wapi, mabia nzambe zapi, c'est quand il a fait plaisir énorme, c'est lui qu'on appelle ma sœur à moi-même, Nikab, depuis les Issa, que Dieu te bénisse. Maman Bitiko Kilea, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ, tu le sais. Pourquoi pas Maman Furatabo, Bandikoba Olandebele, là vraiment, excusez-moi, Cathy, Capi, ma fille Capi, depuis Allemagne, au Bakina tourné ma question, mais les lotés, tout on a live mukolo, Papa Joseph, parce qu'il a regretté qui, hein, Papa Joseph, shalom. Shalom. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Ah, la santé, ça va maintenant? Ah oui, Dieu fait grâce chaque jour. Vraiment, papa, avant d'épisode, le lobby moi, n'anga mokaza na Allemagne, Capi, n'anga no pisa na no bambote na bandeko ba kolanda pe, oui pisa bango na moi le lobby avant épisode. Pour dire qu'est-ce que c'est une émission où il est kaki batwabi ah papa Joseph Azawa balinga tchela bisoyo. Merci beaucoup, bandeko nyonso à travers le monde.
topesi bino mbote mingi na banza eza esengo mingi ya koyeba bino parce que sans bino nakoloba ke biso pe toza na biso te pamba te bateyaka mabanga te bateyaka bandeke te bateyaka nde batu et nayebi ke makambo ezolobama awa na le Nazérien TV News eza makambo oyo ezotouche mitema ya bato ebele nazozala na esengo mingi tango bandeko mosusu bazobenga ngai makambo bazoloba quelquefois mona moto azoloba mais j'ai un peu de larmes aux yeux je me dis mais nkolo nzoka mosala ngo tozosala eza monene boye. La fois passée j'ai reçu l'appel d'une sœur en Belgique abengi azolela abi papa nayebi te nakumisa nzambe ndenge nini makambo nga nayeba na ngango ata moke melelo nzambe asali nga ngolume koyeba. Pas plus que l'avant-hier une autre jeune sœur m'appelle depuis la Hollande albinanga ya botamane musika kuna na Lombo Nouvelle Manianga. OK. Balongwa mboka na biso azakine mwana mokesu ke ba age ba 6 ans. Albinanga vena polele papa je suis pas quinoise na binanga Kinshasa te. Et biso to utaki kuna directement comme attaquer Mikili. Lelo c'est déjà une maman azana bana mibale abi papa joie immense nazana ngora motema yako yeba makambo yo grâce ya les Nazériens. Nazolanda bino kuna ezosala ngai sengo pese nanga mama Tiffany Mbote vraiment à ma grande surprise elle appelait seulement là du coup abi papa na moni kinga na za déjà na retard ko tonga nkamba nazo tinda par na ngai pona construction ya kamba. Amen, amen. Je dis gloire à Dieu. Et je crois azane kimbangiste te. Oh. Non moko ya Belgique alobi na ngai déjà na tindela ikombo ya moto fa aider akena comme ça kombo na paroisse banda malongi. Abi papa me na zaboye na za déjà kimbangiste. Parce que makambo yo et vandingai et c'était le moins grand. Et moko susa kamusa kinga azande komoko catholique. Abi papa tangu na landi bino na landi na mituni menzambe makambo minene bwenga na ibango te banda kala ndenge nini na poko pena na la na bi papa Shimoki Mbango soki ya solo yo za nzambe na lingi kaka butu ya lelo elekate soki butu lelo eleke seko za nzambe te oyo kaka te pona biki nzamba zalaka omniprésent ayokaka mais soko za penza nzambe yaka ko laksanga ke yo penza za nzambe ekenga ina ndimela yo. Abi papa eloko kokama na lali na sutuka na kata butu boye clair na miso na zotala na moni papa Shimoki Mbango ngani akoti na chambre na ngai. Abi c'était tonanga na benga kuti papa Shimo alata kaliputa mais na moni mutakotenga na chambre papa Shimoki Mbango ngani. Oh abi siko mama lile ezalaki akezwa couverture azipinga penza bien tina kingo tango azipinga esili abaluki atalinga asikisinga anabaluki na ye abime papa netika na mira koti na bi na sutuki boyebi ce n'est pas possible na lobaki pona ndibaka za nzambe lelo elekate na mona ye et voilà na moni ye abinanga papa na ebite nana kolongola souffle wana na kati nanga. Donc voilà je dirais maman Tiffany une fois de plus bravo à vous. On ne prêche pas dans le désert, on fait un travail. Merci. Avant to banda nalingi namona neti bato ba kanisa ke to savager to sa émission bato ba ozo connaissance nango likolo système ya kaka okombo tata betelanga okombo tata po bato nyonso to ba kanisa ke la princesse a lâché te photo zo boye bio pona zo rompe na ti na oke kamba nazo répéter na oke kamba bato biso akenda kamba na kuku ake butu bato bayebita zongi na kimia na okende mpe balakisa ba photo ya mutu nyonso fo bino bolinga te kele nazaka elo ya makambo mais bato o bino bolandaka bakenda kuna na okeso ba photo na bango nyonso mutu na mutu akenda kuna signature otika maka mosala nga na ozwa na oya nango na okenkamba yango pour que bato nyonso tu oyo papa mo ayebisika bi c'est différent akomi na le nazaka vu que yo ko musa so pende na ba te le bika beta ma komba na beti pe na sutuki na sisi nyonso ya na beta système mikolo ezaka po ma Tiffany alemba te po na yebi ke ba jaloux balingi balembisa. Oui c'est vrai maman Tiffany oyebi tolobaki yango mikolo leki
hein batobija na basambala na bangesoni batelemi balobi non nazali fwe kangama mosala ekufa mais tata Kimbangu tolandaki awati abaki na mosala na ye ata moko to mibale soki batikali mosala ekoba ekokoba kaka ça va mais nga na mona mingi na mona batte na mona ka munguna. Oui, c'est vraiment parce que c'est un esprit qui entre dans l'homme. Oui. Donc, ils ont Luka, ils mais tu as vu que l'onga est là. Et les Cambo, on a deux questions derrière la qu'on a tout papa Simon Kimbangu Kianga. Et puis les Cambo, non, tu vas pas Simon Kimbangu Kianga. Oui. Ça va bongama au combo tata, tozo banda au calamité, ti na 0, tozo compter de 5 à 0. Donc, ceux qui te comme na 0, tu peux se combo tata na nyonso ezoleka na bato nyonso balingi ba bimsila papa Joseph ba cartouche to pe saka combo tata na bato nyonso tu balingi la princesse a lâché to pe saka combo tata na bato nyonso tu o balingi ke makambo ekatana to pe saka combo tata to zesi nelo musu to pe sa bango te alors bongama to pe sa bango combo tata oza na montre bongisa oza na mwa nini oza kindokitika yo kasi que so bongisa pena kindokitika to pe so combo tata gira moko derrière la caméra 5 Yves Bolo Fao bongama lelo yo talanga 4 papa Doudou Douda aza déjà au bongama 3 yo combo tata isa mabete ya mabete tout au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yangwana. Soto chona combat tata lingale bimabe. De bongama. 1 0 au combat tata. Paix à mwana. Paix à molimo mosanto. Merci papa Joseph Banani balingi bachao makali kali okatate papa Joseph makamboyo makamboyo Yves Bolo Fana bito balingi babo ma mère ba kokate Esaïe Lobaki a prophétisé pour l'amour de Sion. Je ne pas lobby pour l'amour d'Israël. Ok. Jusqu'à ce que paraisse son salut comme l'aurore. Amen. L'aurore tango biba que ça la bien. So kuta makina tongo bibi libanda. Yango bandi ozotala ngo kitoko mokila ngo ndenge nzamba sala yango peta nzamba lo. Kwa bato balamkarita ni talent qui akala pasi mingi ba mona aura voté. Et bon, faut te comprendre, il travaille beaucoup. Talaka moko 1h2 du matin à lancer émission. Vraiment bravo nae, félicitations à papa Giramon quoi, mon sala kitoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, toujours continuer toujours l'émission na biso. Mbaleleki na baki question na ngami balé na bombe opinjeza ya moto na kutuna papa mingi zake to mona ba tout autour na ye kaka ba Congo et puis ba Kamba na bato ya ba Congo mais oh ba Ivoiriens, les Ivoiriens, ba Béninois, ba Nigériens, ba Sud-Africains, ba Zobenga, ba Lobike, bango pe balingi vraiment bazalawana baye ba makambo papa Simon Kimbangu ezozanga ka Congo afongola je ndenge bakina balobaka pour que makambo ezala bien. Question boso na papa pona nini na trône na yo hein papa Joseph Afiso yo za nzambe bato bazondima mais pourquoi na zinga na yo ata Ivoirien zate, Nigérien zate, kaka, ba Congo, kaka mba, komba mutu mbasi, kisomika, kimpese. Donc to mona ta mutu mote ke amadundu, ba Nigérien ba Congo ba Juju. To mona bango te. Ka ba mpese ba kiakala ba. C'est un peu ça question dans la bombe dit papa Yangwana. Tu vois on a beaucoup intercalé parce que peut-être comme dit la Bible hein, c'est poussé par les esprits pardon que les hommes ont par la part de Dieu. Peut-être que question attend au retour na papa et que susciter le comme boyer. Ça je peux pas dire oh non maman que retour na question on a te et ça doit te protéger Nzambe te ya Nzambe. OK. Merci. Totike le maloba tokoba. Merci beaucoup. Mais papa s'il vous plaît avant na parce que ça va tout soit cette émission te. OK. Avant to banda na peso maloba nazo pesa ba
pour la fête monene ezali hein. OK. Le 6. Le 6 avril. Le 6 avril. Oui. Na bete boke kamba na papa Crispin. Na papa Crispin. Mais ça moi temps au bon na émission parce que papa Rosala na Nkamba. Déjà na pesi ba bonne fête na ngana bande ko nyoso ba Hollande émission na Nkamba bato nyoso d'ailleurs le 6 avril na précédé le 6 avril. Donc ba bonne fête na bande ko nyoso tout papa na ngamo cadastre yé pas la émission oyo ay mama ngai na Rosala déjà na Nkamba le 6. Donc bato nyoso ba que le 6 tika tenkolo abatela bino boke ne pe bozonga malamu. Bonne fête. À vous. Merci beaucoup. Ndego Lobi, hein, tous souhaiter déjà bonne fête surtout. Je vous informe que fête c'est Bandaki. OK. Fête c'est Bandaki par rapport à quoi Tomonakiawa, Papa Simon Akoufi, le 12 octobre 51, le 10 mars 1960, Papa Dangenda, Joaquin Zela, Yakokende déjà Nakatanga avec une délégation de 10 collaborateurs à Kende Kinabango. Et le 25 mars, c'était le jour de l'exhumation de son corps. Et Longwaki na Katanga, et voilà, et Koma à Kinshasa le 2 avril 1960. Donc, Tango Kiti na beach, Simarango, Baki na Matadi Mayo. Nake Wenda Matadi Kibala, paroisse au Bomona na Matadi Mayo, Nessika Bayaka ko exposé, Kora Papa Simon, au Bandimisko Bayako se recueillir. Et puis, depuis les ports, Kuna, Bakonzipe Bazalaka, Papa Kasavubu, Papa Lumumba, Mobutu, Papa Kanza, Ileyo, tous ces gens-là, Bazalaka. Alors, Kornaye et Longwaki, et voilà, le 3 avril, Bakomaki Nankamba à 18h juste. Donc, déjà, tout ça en pleine période de fête, il y a Bande Konabiso Babenga MSSK, donc Babenga surveillant Kimbangis, pied gauche. Dédié à Bango Fête parce que c'était ce jour-là que ce mouvement est né. OK. Voilà. Alors, Tango Bayaki Pobazakor, Papa Dangenda, comme c'est quelqu'un qui était toujours prévoyant et tout, a dit bon, il faut, il y a la force publique, donc armée, il y a Kalezalaki, bon, tout ça, on a service à la Croix-Rouge et tout ça, mais, et Sengeli Bisso Lingomba. Tout ça, dans service, na biso moko ya sécurité, on faut sécuriser nous autres ya tata. OK, donc c'est service wana auto mona bata vert blanc. Oh baza ba là qui ba béré, baza na ba ceinture na loketo. Au début, première équipe, baza na ba béré te. Baza pe na ba ceinture na loketo te. Ba lataka ba blanc, ba tia kinde lokola moi brassard ba nokanga na loboko. Alors, bangonde bato liboso dans zwa ki même photo na bango. Oh, bayaki ko sécurité nous autres Papa Simon Kimbango. Alors depuis ce jour-là, tant que babandi, bapesha ki combo ya groupe wana mouvement spécial de surveillance Kimbangiste. OK. MSSK. Voilà, tu as vu que Kamba kozonga na yo, okobeta absolument moi lisolo mukia ya lolenge ba fête ko salma, soki ambalo ko salma pe na ndenge salma kana batango nyoso. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, Bangonde va surveiller qui corps, ti bazale qui même peut charger. Donc tango camion au babenga kazungane sa tanto kende kuna okende kokutango. Chevrolet eux kumba Papa Simon Kimbango en 1960, ti le tambolaka. Oh. Ti le tambolaka, déjà très bien entretenu. Et tambolaka. D'ailleurs, dans le 3 avril, donc c'était hier, aujourd'hui comme il est 4 hein? Le 3. Voilà, donc na minute obo na kamba na tongo kamiona et sala ki tour et uti kuna na entrée pendant kamba et yeti et côté na kata kamba. Bachaka même moi cercueil moko à titre symbolique batu bayaka bazoyemba ndenge lekela kana 1960. OK. Camion ba pesa ngo kombo ya Zunganesa, hein? Zunganesa c'est de kotambusa. Hein? Faire circuler quelque chose. Alors yangonde camion ezali et kokota na kati ya musée. Le nete tongaki musée, il y a un endroit approprié bakotia camion wana, bakotia camion oyo papa dangenda bana ko tambola na yango Impala. Donc à l'époque soko ça na Impala moins zate. Moins zate deux ezali bina ba rôle so ya lelo, hein, le biloko ba solo. Ezali kuna bien entretenu. Yango pe tambolaka. Oh, au côté penda, au côté vitesse, krr camion kei. Tout ça fait na ba camion oyo etambora na papa da lungana ya papa kisolokele tangu pe papa da lungana atika ki mokili oyo camion oyo kumba yepe wana eza kona nyonso ekota na kata musée. Donc aujourd'hui en Kamba il y a déjà une grande fête, il y a tous les surveillants kimbangistes. Alors le komoko zaka ko bomba na kati na biki ndeko na biso moko azaka na Suisse
Nenga koyoka na lobela so mukeli kamba ko sepela mingi pour papa vraiment pardon moi ça on me ka ko expliquer le qu'on a menazo so tenter pour na ko koma pe ko répondre comme tel. Alors tout le monde a galé ba kimbangis balata kabere ba surveillant pardon. Balata kabere ya vert et ça na un signe moko ya étoile donc un signe ça ya couleur verte avec une étoile de couleur blanche et puis ils ont une ceinture à l'épaule et une ceinture à la hanche. Mais yana tina. Normalement na aucun besoin muzindo mingité. Mais je vais seulement dire que Papa Dangeda, Tangwa Latisi Basirvian Kimbangiste Bongo, il est venu restaurer en soi, to présenter Nambatu Yamokili, que ba Yuda Yakala, au Bazalaka, au service de Dieu dans les tabernacles. Tala, Bazalaka Nabiloko Wanako Lata comme un signe, ou Izalaki symbolique. Tu es que souverain sacrificateur Abanako Lata Bonnet. Ou Izakina, et Lembo Yanzambe, de Bonnet ou Basirvian Balataka, na Lembo Ya étoile. Voilà. Et donc l'équipe na eza lokola moi loko ya oh papa lata mais bonne penda oyo sacrificateur bono lata à peu près oyo ba maître cuisinier balata ka wana ya munena mutu chiko ba kimbangiste ezali symbolisé na béré ya ba pied gauche na lobaki awa ke le kimbangisme et le tout dans le tout dedans vous trouvez quoi le lévitisme vous trouvez l'islam vous trouvez le christianisme et nous avons les enseignements de Dieu le Saint-Esprit Tata Simon Kimbangu ainsi que le magistère donc les dires de tous les papas Tina Lelo Papa Simon Kimbangu et vous ajoutez à cela les cantiques inspirés de l'église Kimbangis qui font partie de la doctrine du Kimbangisme. Alors tant que tu as ta ceinture ok na tolo et yeta na loketo ceinture wana pe ba sacrificateur babana ko lata. Alors bakoko na biso tango bakomaki na Égypte babana ko benga bango ba kagor. Kagor signifie celui qui porte la ceinture. Les hommes ceinturés. Et comment la ceinture ezaki na place na bana Israël. Même Jérémie a soit un message de la part de Dieu nzamba lobi na ye zwa ceinture na yo oyakuir kende ko kundango pembeni ya mai. Na ko biso quand est-ce que kino kolongola ko kundola yango jour aki ko kundola ceinture na e ko kutake ba parti monsieur sali ba rouille nzamba bisi o moni ceinture na yo e comme na rouille ainsi est devenu le peuple d'Israël na miso na nzambe ba komi na rouille ba komi ya ko beba ba komi na ba tâche baza sous propreté. L'apôtre Paul aussi quand il arrive à le dire ayez pour ceinture la vérité. Omoni ceinture ezaki ne sika na kati ya culture hébraïque. Yango tata ngenda pa ye azongisi ceinture wana ezo latama tous les jours na ba surveillant. C'est une façon, c'est un message de dire nous devons marcher dans la vérité parce que nous sommes le peuple Kagor. C'est le mot Kagor qui a été traduit par Congo et qui est devenu Congo. OK. Vous voyez? C'est de l'ancienne langue égyptienne. Le Kagor, le Congo ou le Congo. Et le mot Congo, c'est le nom de Dieu. En même temps, le peuple Congo, c'est le peuple de Dieu. Congo, Zanzambe. Yanzambe. D'ailleurs, vous trouvez Congo na Lingala. Nzambe na Lingala babinga nani? A Congo, Mongali. Nakata Mongali to bimi Mongala. Et il y a le mot Mongala de l'autre côté, à l'équateur. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont venues gratuitement. Les grands problèmes, n'est pas toujours. Mon compte en France, tant que Sénégal, à l'Obi, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Ça, c'est une aberration. Parce que l'histoire des Africains, biso. C'est comme Makambounio, il y a biso, à partir de l'histoire de biso. Donc, même qu'on retrouve notre vraie identité. Qu'est-ce que nous sommes? Domoni, il y a eu un allemand d'après ça qui biso comme il y a les Bantous. C'est bien, non? Non. Normalement, il y a Bantou. C'est une invention allemande. Hein? C'est que le but, Bantou. Expression Bantou. Nous sommes la tête. C'est nous qui sommes la tête. Nous sommes des bandits. Nous sommes des mitou. L'allemand, il écrit, c'est le peuple Bantou.
Comme on est Bungengaï, j'ai lu dans un document comme ça, je crois un document de l'égyptologie. C'est un Allemand qui avait dit, ce peuple, c'est le peuple bantou. Non, c'est nous qui sommes la tête. Bissonetosa et Bandil. Pensez, Yanzam, Bezagi, communiquer des panabissou. Normalement, nous sommes les Congo, ici de Kagor, ceux qui portent la ceinture. Et à l'époque, pour différencier un homme et une femme, c'est que moi, ça va ta robe, et où tu n'as kingo et kititi nase, tina makolo. Mon bali a la robe et yé côté bas pied et quatre mois mouké, mon comment na ceinture. Dès que mon mutation na musique na robe na ceinture, oui, déjà que c'est un homme. Celui qui avait seulement une robe, on sait que c'est une femme. Et c'est ça d'ailleurs, dans le baki à Makamba, le baki na Diego Kao, on a trouvé ce peuple, basi na bango balataka de manière décente. Tala me bal nengi balata ke pe ko kota bango na babilo ka bakipa to lakisa ba photo, bana bakipa na mutu, lele comment na ngambo ya Israël. Alors, cette fête aujourd'hui, du 3 avril, au bande qu'on a vu sur Bandaka le 2 avril, le 3 et puis le 4. Donc, aussi, ça bande quoi MSSK, fête na bango aussi la lobby lundi. Alors, celui qui le 4, pause Zalaka le 5, le 6, tu bande la grande fête. Namuto a évité la date du 6 avril, c'est la date officielle au Papa Simon qui m'a abandonné Moussala. Mais en réalité, Abanda déjà Moussala a miracle bien avant, depuis son enfance. Parce que Papa Simon a bandit le 6 avril, il a miracle. Il a commencé à faire des miracles étant enfant. So ka li banga abwaki likolo bo libanga bongo ni ndeki. So ka pli masoso asimbi so ka fuli e komi ndeki ekei. So ka dessiner taba na mabele, so ka fuli taba wana telemi, a komi taba normal. Donc il faisait déjà ces miracles, comme le Christ aussi les faisait. Et le 6 avril, dès le jour où après qu'on a autorisation, et pas il y a Papa Mvouti, qui était le chef médaillé, donc l'autorité ou l'entité administrative de l'époque, bon, maintenant Okuki Kobanda Moussala. Alors ce jour-là du 6 avril, Ayeko Bikisa, à son retour, une maman qui s'appelait Nkiantondo, Namboka Ngombe Kintsuka. Maman na bana kobela mutu. Po azwa kimia na mutu na yeso ga lali, fo boza libanga o ezo peser ba tie likolo ya temple. Donc poids ya libanga soki kité lié, allez, douleur à mutu epa na ye est diminué. So ba longoli libanga mutu e bandi so passe koleka. Papa Simon arrive il dit ah mais Kiantondo azobela boy passe boye tanga côté asali le bonde le du coup elle était guérie. Place à Biki Selaye, nanda kwa bana ko fanda et tongami na Ngombe Kintsuka. C'est un site historique. Okay. Bande konabiso je crois Yangola, batubaki ko tonga site wana. Alors tango Biki siye, la maman se fâche contre Papa Simon Kimbangu. Que yonde muto loga kinga, omoni ko koki ko lianga te yango ko longola malade na yo. Mais à la suite maintenant vous allez comprendre qu'il y a Ezaki erreur. Moto yende pona lobiko na biso. Et c'est ce 6 avril que Papa Simon va commencer officiellement parce qu'il a reçu l'autorisation, son œuvre. Nde yango ezali la date officielle de l'église kimbangiste. Okay. Et par la révélation que j'ai reçue de sa part, alors bakinanga pona biso ba congolais. Notre 1er janvier c'est le 6 avril. Na biso ba congolais. Parce que avant le 6 avril, à Banda Moussala, officiellement, nous étions des esclaves. Comment un esclave va nous fêter? Bonne année. Comment un esclave peut-il fêter la bonne année au moment où vous êtes esclave? Et c'est impossible. D'autres ont dit, bah, belge. Bon, comme le 1er janvier, mais c'est le 1er janvier. Mais tu es un esclave, c'est à partir du 6 avril que la libération de l'homme noir a commencé par Papa Simon Kimbangu. Vous voyez, et c'est le cas là-bas en Israël, dans le bas qui tangue, bimi en Égypte. Bango pe bonne année bandi. Vous voyez que le 6 avril. Dans un fond, les gens m'ont na boyebi. C'était le 6 avril de Bana Israël en Égypte. À Nyon, à partir du 10e jour, c'était le 10 mars. Babombaki à Nyon, le 14 mars. C'est au mois de mars, faites des enquêtes. Quand nous avons Moïse, dans Exode chapitre 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. C'était au mois de mars de notre temps. Dans le calendrier à l'Égypte.
Nzambe alobi, chaque famille gardera un agneau à partir du 10e jour. Mais quand vous arriverez le 14e jour, vous allez immoler cet agneau, vous allez tuer cet agneau. Bozo makila, boko tchana ba lento, pe ba poto, ya ba porta bandako na bino. Parce que ce jour-là, l'ange de la mort va passer. On a ko boma na banana Égypte. Ko bandana mwana ya Pharaon, ti na mwana ya Nyama. Ainsi, le 10e jour qui était le 10 mars, Bana Israël bazwa qui consigne wana chacun de chaque famille ba bomba ki mwana na ngombe moko, mwana na mpate. Tant ba komi le 14 nde ba boma ki yango, bazwi makila ba tina ba poto banda kuna bango. Et le soir, l'ange de la mort Abaddon à côté en action. Tant à côté en action, il commence à tuer maintenant tous les premiers-nés comme dans mwana Pharaon ti na banyama. Mais na Goshen et si kabana Israël ba vandaki ange tango koti ayeko kuta makila moya kota exact parce que instruction d'amba pesa que si vous mettez le sang l'ange verra le sang il va outrepasser à koleka à kotati. Cela symbolisait préfigurait déjà le sang de l'agneau de Dieu qui devait couler Christ. Ya komoni pe Christ soko zui nzamba lobi makila ko couler wapi na ba poto pe na lento soko sangisi biloko yeko pe sur la croix. Vous voyez, c'est ce qui se fait que Christ, quand il arrive, lui aussi c'est sur la croix, que le sang maintenant a coulé. Maintenant, le sang de Christ, quand ça a coulé, et il y a aussi les force, il y a makile à bantabana, bangombe, oignon sur batabana comme et pas bas sacrificateur. Et voilà que, l'Iwa tango koti, babima qui le même jour, pour l'Iwa bandi ko beta. Batabazo koufa, imaginez, pas une ville, mais tout un état. Batu bakufa bana bakufa ka ebele ba premierné na ya ngombo boboko la ka ngombe na bino liboso akufeli mwana na liboso mbona bino akufeli mwana na liboso soso na bino akufeli mwana na liboso libata do bibembe zaleki ya banyama ya bandeke ya batu le temps maintenant ya enterrer ya ko évacuer ba o ba bandeki chako pola au moins temps de temps la Bible to jaka trop précis. Autant que Oleki. Or, quand c'est comme Mozindo, quelle est la profondeur? Comment ça s'est passé? Donc, le temps où on a, Ban Israël Bazali. Nde, Babandi, période, il y a observation, il y a Kokende à la Pâque. Et qu'elle dit la Bible? C'est que, Bavanda qui bongo jusqu'à quand? Jusqu'au 21e jour. Omoni. Mais à partir du 21e jour, il ne fallait pas y avoir immoler, pas que n'abango. Si vous comptez bien, clair et net, vous tombez jusqu'au mois d'avril, le 6. Merci beaucoup, papa. Merci. Voilà. La prophétie n'a papa Simon Kimbango. Donc, Nabadeko Bazu Bisso en mi-chemin. Toujours les grandes prophéties de papa Simon Kimbango, comme on aime dire. Ce ne sont pas des prophéties, ce sont des dispositions divines. Parce que Nzambe asakolakate, Nzambe alobaka. C'est lui qui est la parole. Et papa Simon Tango Banakoloba Mukolowana, alobaka te que ainsi parle l'Éternel. Ou ainsi dit le Seigneur. Mais abanda kikakako yebisa bayekoli. Et d'ailleurs, il est cas sous forme d'une prédication. Il prêchait. Mais c'était une prédiction. Pendant qu'il parlait, ces trois secrétaires, Papa Ntsumbu, Papa Mfinangani, Papa Matufweni, Bazo Koma, Makambo, Papa Simon, Abandaki Koloba. Alors, tant Abandi Koloba, Abandi ko expliquer, Nde Makambo wana, Bango Bakomaki, Totikala Nango. Omoni? Et Maman Tiffany, Nabosane Kotin de la yo image moko. Reine Moko Aouti Malawi. Pour comprendre que Moussara Tosa les gens nene. Reine Wana c'est une grande reine na Malawi. Aza qui n'a combien de chefferies au Yakambaka. Un nombre important de chefs coutumiers au Baza sous son pouvoir. Bon moment je vous parle, ils sont en chemin. Bazo Kenenkamba. OK. A déclaré que na yé na circonscription ne mobimba bango tufo bakoma bakimbangiste. Omoni makamba tata kimbango. Pour comprendre que non, et loko to bungisa ki wana. Yango netango nango ekoki. Malawi.
aya na nzela batenga na ba photo azoya do to gino kute na nkaba. OK, na bo fêter na le 6. Donc fêter le 6 avril. Omoni to sala musala munene. Ah to bandi pe version anglaise. Bandi ko Malawi ko na balobaka anglais. Donc version na ko komela bango bandi ko Tanzanie, bandi ko Zambie, ba Rwanda, bandi ko Rwanda, bandi ko ya Uganda, tozi bandi ko Nigeria, bandi ko Egypte, bandi ko bazali na ba Kenya, na ba Ethiopie. Donc neto zali na minito boye le Nazérien, il dit comme penda international. Voilà. Alors neto zolo baké Papa Kimbangu ce jour-là, il y a samedi 10 septembre 1921. Tant qu'on m'a dit que le papa finanga ne balbi makambo ko le kaboyete il faut comme maman makambo menene oazoloba et makambo aloba ngana bengaka discours oyo ezali Matthieu chapitre 24 de Tata Simon Kimbangu. Pour ce que je Matthieu chapitre 24 yankolo Yesu makambo aloba pona mokili yango to vivre. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre. Il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre et des phénomènes divers. Et la chaleur et tout ça. Ton côté, le réchauffement climatique et tout ça. On le vit. Tata Kimbangu, donc dans Matthieu 24, et ça le samedi 10 septembre 1921. À Pessibiso, grosso modo, Makambo et Salema. Et dans Makambo, tout le monde qui a eu si j'ai bandeko balongwaka Afrique. Bazokende poto. Alobaki. Beaucoup de jeunes gens quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Et Bella ma jeune. Alobaki que à partir de la prophétie Oyo, Monsieur Pierre, qui était ou qui est encore, je ne sais pas, un député européen, bah vendaki na session na bango na Parlement européen, bah si Moussala zongi nandak. À se rendre compte que moi, pour Ngezate, bon, on a compté sur le net, il tombe sur ce message. Et la tanga moi le dit, montage n'importe qui. Comment Makambaloba en 1921, dans les années 2000, et Makambango Salema à la lettre, moi je dois aller à la source. Na que ne koye ba muto pende sika vanda makam azalaki penza nani koya oyo monsieur Pierre ya kitinkamba. Atena pe discours na kata temple papa Alexis Liboso. Et alors que beaucoup de jeunes, au moins ils viennent, ils tata pensate. Alors ils banani, bah jeunes, bah côté Afrique, bah qui n'a la poto. Dans l'espoir, il y a que nous kutanini paradis. Na loba kiango, le paradis c'est le Congo. Le pays de l'Éden c'est la République démocratique du Congo. Paradis est allé na est yamboka. Yango tozomo na est ka bitumba. OK. Comme on a katanga ti province orientale, tout ça c'est le paradis. Tout le monde qui a makambo te yekolike na zamba on zamba kelaki tout autour. Pardon, de part et d'autre, il y a rivière, où il y a bimisa qui peut arroser les jardins. Tout le monde la grande forêt équatoriale. Le loba bengango poumon hein, mondial. Yanine, ya makambo tali climat du monde. Bisonde, toujours ça en sorte que tu créer équilibre, batuma banda ko vivre. So ki to sisika ko kata banjete nyonso ya forêt équatoriale, makambo bebi na mokili. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi Kolabye mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Aza mwana moto te po akosangai Abongwani pete po awangana le nazarien